bana Guinée, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Pass, Marandura. Que cherchez-vous? Un contact? Une adresse? Cherchez-vous des renseignements sur une société en RDC? Ne cherchez plus, trouvez. Pageclair.com, le répertoire d'entreprises le plus puissant de la RDC et le partenaire qualifié pour tous les acteurs économiques ambitieux. Pageclair.com offre un pack complet de services pour seulement $50 le mois, comprenant un mini site web, une campagne SMS mailing, une campagne d'e-mailing, un espace de publicité sur un site visité par 80 000 personnes par mois, bilingue, facile, rapide, complet. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.pageclair.com/fac. 081 999 11 22. 081 999 11 22. Très chers internautes, merci de votre fidélité sur votre site www.africainfo.net. Comme vous le savez, Africa Info, c'est un site qui vous livre les analyses sur des activités des enjeux de l'heure. Sur ce plateau, je reçois deux grands chroniqueurs, deux grands journalistes, donc au Binonio Soboyebi, c'est-à-dire au débattre na bango, te sentir vraiment Internet, base Internet, ndenge badunde komusu bakomo loba eza bêtise. To éviter. Est-ce que vous bande et simbi Internet, to batu bazo sala na Internet, nde bazo mema buzoba, to pe baza batu buzoba. Déjà na plateau auto zana Ken Piana au Binonio Soboyebi pito pale et accompagné na Pacho RFI mwana muteketa mwana mu Valère de bo comprendre te ni nyango esa to sala duel oyo eza beaucoup plus à faire au Binonio Soboyebi ya Mike Lokamba na Karine Mokonzi. Donc to éviter eloko wana ndenge saimaki bandeko o bazana biso na plateau ceux qui bako juger yango ndenge nini. Déjà je dis bonjour à Ken Piana. Ouais, bonjour batutu ba na poto ba landa biso. Na pesi vraiment ba salam ebele bandeko surtout à poto po bango ba soutenir biso zuneti ba del joko ba go danger ba Jimmy Belaou Ozui ba choisi matata ba Willy Moucheni ezana bato belé na poto ba tia biso parce que sans bango nde biso peut-être moi mobulu zoba malgré ba YouTube bango mikolo mbongo ezoko talsute ba publicité longwe mais bandeko wana batika biso te ba edaka biso na ba difficulté na biso donc merci na yo pe ndengo ye to solola ngana zana ngaka après ya répondre na ba question na okaka. Merci et naza mpandi na ngai naza na Pacho RFI mwana muteketa. Bonjour. Bonjour président Rigen, bonjour Nabandeko tout partout dans le monde. Merci beaucoup grande dame des États-Unis, Angèle Moulanga, Gas Kébé, le multimillionnaire en dollars. N'apprécie merci na fidélité, na soutien. Et merci à Bivo, les propriétaires en direct de London, Yatika Ngaïté. Merci à Bijou Mouleba, à Londres, Yepé, Atika Bisoté. Merci beaucoup. Na Okito Pandachala, donc en direct de Lukapa, les ventriers de Lukapa, les boss, Xavier Lopez, Bazé Belé, on va soutenir Pacho RFI, na Pessi Bambena, merci beaucoup, na Soazi, ma tata Soazi de guerre, na Apocalypse Bella, les millionnaires. Voilà. Merci, Pacho RFI. Na mikole utikoleka ceux qui na mbibino mino ba de poto mekamuke ko sala analyse par rapport il y a buzz na internet ou buzoba ekomi trop événement o eleka ki ya Karine Mokonzi na Pacho RFI et na Mike Lokamba o zwaki ngonde ni ngai Pacho RFI d'abord na mona ki image wana te parce que l'intéressant la buzoba te parce que ngana journaliste de l'état na journaliste amune na mboka na rekaka ba na repique mais na mutu moko zamba bimi na zamba basali désordre ba troubleur de public ndeko ngana yokaki mais intéressant nango te po na passion na na vision na ngeza autrement quoi na biso ken pena yo ba faire wana mais na ba faire ka pique mais na nyama moko benga na zamba ndio basali mombre mako makambo na msunga na ibi ngote ngana idika masolo nango ibi litu nga lelo ta masolo mboka masolo ya voyage à wata wa millionnaire en dollars ou le m'a plus ou moins 70 personnes dans Luanda. Pacho RFI, yango vraiment eloko to sala émission oyo eza ko loba est-ce que buzo bandezo simba internet ou soit
kofinga nde yango base ya internet tout de suite ka kotuna question ba moko bandi na benjure. Moi je ne crois pas que to ça la analyse so vous avez intérêt parce que d'abord éducation du fils, éducation nzela ba musu ba éduquer ba mal éduqué mal élevé ba dikaba la famille la bango te, il continue toujours à rencontrer n'importe quoi à l'internet ba finga batu ko ba n'importe quoi. Non, tu es obèse. Quand vous dites moi c'est normal on va au bala dans l'avenir un jour la ministre au tika ma belle no libanda au tika ma kale so no libanda ko mu takala na au tika na internet muso ko nga ba chance na yo ibitege ba taba magicien so mo dia mu takala na ko orana yo à travers la photo à travers la vidéo na yo muso te sacrifice au battre lango malobo to lo ba ko bomsa yo nga ma fene ma ka mo so ilanga na ibiango te faut tout nga ma solo gbada boro das de patrouille sala makam lango faut tout nga makambu. Il y a les bogards de tout le gouvernement de Kimbuta, il y a Orason, Pacho RFI, Pacho RFI, tout ça on a plateau, na Ken Piana. Déjà, naebi que diwe les alara toujours entre Pacho RFI na Ken Piana. Ken Piana. Est-ce que vous êtes au courant, il y a événement où il est qui entre le vice-président, il y a Ajimelko, c'est-à-dire Association des journalistes et des médias en ligne du Congo, qui est Mike Lokamba, qui quand même menacé en pleine émission. Est-ce que vous êtes au courant, il y a événement là? Vice-président, il y a Ajimelko, Association des journalistes et des médias en ligne du Congo. Mwana musala ya Congolaise moka Brazzaville, bosali si pa association na bino, boche vice-président. Bokomi osaka na media. Mwana musala ya Congolaise ya Brazza. Ajimel ko ngona habité solution o Ajimel ko komemela biso ya kotia Mike Lokamba vice-président. Mike Lokamba premièrement na kosenga ye makambo elekaki na yebi ke ndeko na biso Karine Mokonzi ko attaquer mutu na liene à travail ezalaka quand même infraction. Eza infraction parce que soki okoteli mutu na ndako na ko menacer mutu eraza na musala na ye ezalaka toujours infraction mais na kosenga ndeko na biso Mike Lokamba aluka ba site eza ebele akoka bando travailler pe pa Frank Stemaiti akoya pe pa na ngana engagé na fimbu comment ya kozala mwana musala ya Congolaise ya Brazza soki patron na ye azana conflit na mutu atinda a utiliser kai osomona ndenge Brazzavilloise sikwa zotutisa biso na biso ba Congolais zela na ngana zokende malembe esaliso ni Mike Lokamba za mutu nanga Karine pe mutu nanga soki Mike Lokamba pena asolaka bien soki Mike Lokamba zaka pena reconnaissant alors biso avant l'événement we koma na benga ye 2 mois avant na benga ezako tu ba 1 mois passé kaka na benga ye natalisa ye na bimwa na mai dosé émission moko boye basalaka pe balobaka batu bazobebisa media bana basoda ngo pe ya pamba na solaka na yi. Je pense que nga conflit pe na batu te na lingaka air moko boye toza un problème na mutu na affronter ka mutu parce que na soki be émission moko batindeli ngai matika songo asala émission na machette que non place tout na kozwa Ken Piana na kobeta yi asimbi lichette déjà eza ba émission moko boye soki na ken nango na pe crime déjà automatiquement ba kangaka matika songo déjà ko ça l'émission na lichette que ozoluka mutu donc je pense que ndeko na biso Mike Lokamba boyebi ba relation na bino bouta nango na Karine Mokonzi bozaka ba pi lelo ndeko o azo tiabino na poto aza Congolaise ya Brazza nga susi nange zalia omoni nga nena boy na zela soki Karine Mokonzi uti voyage ne azo kenda Angola na héritier soki azongi na kosesa bango réconciliation ba yokana susi nange zali bango ba yokana pona biso na biso ba Congolais soki to swana entre nous c'est normal soki Congolaise moko Brazza azo tia biso na poto non sepela nango te nga na luka na créer terrain d'attente moko boye Mike na Karine basong sa relation na bango tolongola pe Mike Lokamba place azo sala wana yo objectif nao ekomi sous kolongolisa e ka musala na longolise place wana parce que biso moko ba Congolais tozana ba site belé ye koma ko kende ako travailler pa ba paya ponani
Bon, nazo zongela yo pour yomoro yebi na plateau. Très chers internautes, comprenez quand même, nous sommes avec Pacho RFI, moi na Mouteketa, moi na Mouvaler, ainsi que Oboeki Boebi Bongo. Pitopale beau sentir Pitopale na plateau parce que Azawa Nanabiso Ken Piana. Déjà j'ai sauté à pied joint sur l'occasion pour saluer Fatima famille royale, Fatima Miguel famille royale. Ça marche. Et sans oublier la baronne de Genève, Mama Tete Liengo. Mama Tete Liengo, Omona Moussala. Aussi à Mère Siko, la première dame de Lausanne, Mère Siko. Il y avait Nanga Gobe Lisha Fumu, Yabilele, la maman de Rijandi, Louawa, un enfant pas comme les autres. Pacho RFI. Naoki a déjà analysé Ken Sali, a recréé courant d'attente entre Karine Mokonzi na Mike Lukamba. Sikoyo na ebité lelo na oka Ken Piana alobi déjà atala ba vidéo ya Mike ndenga finga atala pe ba vidéo ya Karine ndenga atakaka ngai ndenge naza awa Ken Piana et Pacho RFI tina ochela au micro eza o pesa point de vue na yo par rapport à actualité oyo et après na okende na ba news mususu c'était olobi na ibatu la te et c'est tout le monde réfléchit batandenga na ibangote. Peut-être tout blanc de public n'est pas comme on la terre. Que nous le commentaire est bien là. On a eu quoi comme on a c'est pardon s'il te plaît. N'est pas monté. Même pas là comme on a. Bon, Pacho RFI bisabiso place ya kofinga na internet. Est-ce que kofinga nde yango eza koza la vraie journaliste kofinga nde yango eza ko sala musala malamu po biso to momo na sikoyo ngai nde naza en face na nga na yebikele. Pacho RFI aza et puis Ken Piana za binomi bale bosala yango bofingana. Mais le lot yebisa ngai est-ce que ko finga na nde yango ko sa musala na bandi na yo ngamu nazo sala la police ya débat soyons professionnels. Pacho RFI banda ko répondre ngai nanu banda na ko répondre ngai na roi et retourne na roi na royaume faut na roi ba question normale quand ba question mode pola il faut ba ça non que non pourquoi on sala la télévision tout le monde a trop ba vidéo à mitakala na internet qu'est-ce que vous tunanga ngwana pour on a expliquer la développement qui dit base qui dit makambo wana nyonso na bandi na ba injure bongo to kende na yo répondre ngai pour la injure ngai Pacho RFI na tikala finga mutena sala ba reproche ndenge mutasaini na osongisela ndenge na kutake lokango so itake ngai fona somsa na ndenge moko ya par rapport mais na niveau teke na tika mutala na ngai eleka ba internet mukile mona ngala osala ngote ebiki ba fibele po ba yeba la fatika mutakala na mutala ngo peta na nduta et bota ba 4 fois 5 fois 5 fois ya salité ma peka solo na segunda solo mbika tout ça on tire on peut l'internet ndenge wala ma belle on peut se lema tout ça ça me fait Pacho ozana problème te ngala na ba makambo ngala somona c'est pas seré musalongo comme kufa ba je sais mingi somona wala mais yo parmi batu ba boma musala o c'est là moi journaliste moi si abota 4 enfants sali tout aboma libala pour côté internet azui-moi ba keep magie ya bag na masoko na ye wala ye munene ya molike akomyo ngala comme masoko munene non ndenge to sala émission Pacho yo oyebi bana mike bazolanda ba parents bazolanda s'il faudrait utiliser langage moko codé et ça langa bien au coder langage enfin que pour ça ligen on sala émission na roi tika roi de a se déchaîner na oya zomona ba febele masoko ye minene bon ba titre bon la ba titre docteur Akim maza kula ba kekula ay sa ba belle minene masoko ye minene. C'est pas sérieux. Nous sommes les koufis. Biso na biso ba congolais c'est mieux to finga na entre biso na biso. Toza ba frère, lelo na koso na ngape na Pacho. Po attaque ezala ndeni. O beta ka mutu biloko mobo, emso eza bongo te mais o attaque o swese ka mutema. Eza ba attaque ne to sala, mais to so na entre biso na biso. Toza ba frère. Lobi to yokana na biso. Yebisanga neti mwana mwasi oyo zo côté la bozu journaliste na e, botie soki vice président. Nalinga Mike Lokamba mingi. Nalinga ke mi pongo so ezaki ke ngalinga Mike Lokamba te. Nasala pe ba box ya. Nasala pe ba box déjà na mona ba bana ba soda nde ba BBC makambu. Nalinga na zwa kaka batu nyonso batanga ki komi nga na mwana soda. Emso na ye pe boy na bandi ko bet da ba comprendre. Nasi omoni affrontement ba sala ki Mike Lokamba na. Ce que ezalaki batu neti ba biso boy nasi bon ngai bo comprendre que Ken Piana asimba lisango nda chanja mais azana biloko nzoto ngal ngai na betati
Jo Karim soki na biloko wana nete pa nanga là yanga ko ya kao debout tellement non ya biso là il tourne émission nanga là lycée kao debout ya deux coups ya sur place pe soki ngai moko na sopeli maite bon ngai boka sango msusu ozoma pa nana ba biloko msusu ya nzoto moya de voilà ba secret msusu ezala raté yango monaka na ba émission belé ba juvenal babanga biso ba journaliste belé babanga po ba ta la façon mutaza ba mona muto asala boxe pendant 5 ans aza muto asaka na nete donc Mike Lokambaza ndeko nanga na osenga na ekaka réconciliation wana tokosala ngo ekosala bien soki na swana na mutu to swana pe mo pe to swana pe na ba Frank Stemite et Frank Stemite aza mutu nanga ce que les autres sont là raté tous entre nous les Congolais biso na biso ba Congolais to swana biso na biso faut to bongisa na biso. Donc lelo yangonde toko loba eza comme exemplaire au biso photo la kisana batu balanda biso donc toko fingana na biso to bi ke lobi to bongisa pour ngai nde naza awa na plateau na ngai Ken Piana auti Afrique du Sud nambi pacho RFI bi mais non Ken Piana kombo na e Alain ngamu na pesa e kombo wana après à quel sou musika obi sou kiloko bakata na mbeli tango zolo babongo ezo arranger yo pour lobby na moi senga pardon yo mona normal voilà. Merci beaucoup ozomona teke omona teke na rosela en commentaire belete parce que bino mokonde ba question boyaka nango bochaka biso siko na potopoto pour déjà poser déjà ba question moko boye ozoluka flamme ba question bino pe boyaka nango ekotaka biso pe na ba potopoto okoya msu yote isabe na ba journaliste msusu aya lobia pona sala émission na Ken aye kaka na kati ya plateau abandi ko nyato pacho refa lobaki boy yo déjà yo ki bataka missile déjà ezaneti pays moko boye se nyati missile basi no ezoya déjà anzela bino pe bofungola botindikiti malgré ba boaka kite mais boko fungola kaka ozo comprendre donc ngazala kana ngabongo ngasoki na zui provocation na kangana nga mutema te na takaka ozo comprendre donc Ken Piana yebisa biso naza attention et c'est faux oui namoni o eza identité nanga oui bosala kana fimo boy na chaîne na binoti zela na expliquer bosala kana fimo boy na chaîne na binoti alaksaka identité te nga o eza visa ya wapi ya Dubai siko tanga siko ba komi komboni Ken Piana Makizembe oui komba famille na biso ya ngwana Makizembe merci Ken Piana merci vraiment nalingi to ça la preuve que toza bato média nazo s'adresser beaucoup plus na pacho et fi pona mona visage neza renfrogné Joël Kandalix na bi que yo linga boyete obisa nga toujours président Reagan faut au milieu du village Sergi no Monzila ya Lorraine Chika Monzila plateau eza lumbe quoi Ken Piana nazongi susu pacho RFI entre nous soit dit lelo oyo internet ezotambola malamu to ezotambola mabe internet ezotambola malamu na bato baza na makambo tellement que nga pacho refini kopo internet na baga ngote Frank Stemai era fanda pa Ken Piana ici ba kopo internet ni basanga ita oyi basanga na pacho refini boro kena ngo boy ponga dai trop mo ba TV ki sawa mais kopo internet mutawo changa babulo sala ba internet za Ken Piana eza ba sediko stopira sukela bia amuteka tam non ça biso faut y internet po omoni yone pression za ngo fota kana internet pour la visibilité no niveau poto pour marquer ba CD oteka ba CD nga bi nga teka ba CD na teka ba CD na teka plus ou moins ba 5000 exemplaires ba CD ba teka CD moko 10 livres na Londres que no teka la pito pa nga teka ba fana na comme ça ba te bele ba riche ba soma ba mituka ba soma ba ndagu pour la Tokyo pacho RFI a memi nini na internet ngai pacho RFI na ça ba baisse danser ça ba baisse Natamuke na ira pas et le le beso yo raite pas tu refi na ba bese belé affaire à Kofi pas tu refi na crée moi je crée au fingara batu c'est là la finga na finga ndani batu ne baza mitema mabe est-ce que internet et belé ba je c'est belé na senga pena ba je c'est belé s'il vous plaît boza mibali et belé ba comme ba PD au moins la journaliste comment fait yo moi la mobile au comme la libumu Merci Malisoko ezate comme plat. Mutu ye munene libumu. Pacho. Nazo continuer comme ça bazolanda biso. Et pas papa. Bino ba journaliste na internet
Bati apoto ba bom sabino. Bazo sin sabino bi simba. Comment veut-il que yo moi ça sali au site. Obligé yo chaque temps il faut lembola que là c'est. Bazo lembola basi ba bilo rasé. La zone bi sa yo la temps lemboli. Pacho RFI. Je préfère surtout bateau basiti na bangoza Lelo vraiment je m'aperçois que Pacho RFI ça la preuve à maturité na préféré ndenge tozolo baboyi il y a la présidente Betty Milka Kemba azolanda na parler na venanga Daniel Boss so ayoka ba propos ya boye na émission na émission abota 4 enfants yela mbale ba kabwani aya azuni journaliste mo internet alobi nga ngo Pacho RFI vraiment ngai ne nazawa na misambo na pana la site wana moi mtu anga nazo exploiter pas matelanga mbongo na tombenga na ye mais condition na pesa il faut si ça nga bien pour na ba si ça nga ngo te qui ça ce qu'on niveau ngo la on me dit que non tout comme moi bon mo pas na aspect chemise aspect catch netinga Pacho RFI na la dit catch 700 €. Maintenant, non, ça bouton. On a tombé dans la soie. Quelle pendant la Varese, il y a Sud-Afrique. Une femme, comme Centrafrique. Ça veut dire que, on s'en ça Varese, mais il y a une chance que bateau c'est là bon site. Azama boum. Na mwanda kwa swali wa mwanda shamba sala. Bozo sungangate na ba préoccupation na ngai. Ça veut dire que musala oyo tozana nzala. Tozali tozana nzala te. Faut pas ndima souffrance. Pas de ma souffrance. Parce que c'est belé aux hommes oyo. Ya basi bela comme lesbienne. Et belé pas dans la sida. On dit que Gabana basé la zara na vie ya basi ya poto de loi comprena tika. Gabana basé na basa poto. Gabana comprena tika Gabana ba fuka misa et tout le loi comprena tika. Ken piana na moni vraiment courant na mai courant et uta na mai mais na mokili vraiment na confirmer basaka bayoka na te. Donc ndenge na sangisi bino na plateau na moni vraiment na sangisi bon question na nga yango Ken Piana a manqué voyage ya Luanda affaire héritier Watanabe pour na moni na affaire oyo ba compte à rendre zebele toke affaire héritier Watanabe Ken Piana parmi bateau bazaki na liste mais aza isusuté ni nezo justifier non kokende ya Ken Piana. Merci beaucoup. Eza na journaliste moko na yebisi yo soko ki Ken Piana zui visa te eza na journaliste moko aliaka 5 kilo ya biloko aba journaliste mususu litama koto 5 kilo koto 5 kilo libumu 15 kilo ero la la coussin donc coussin zoko ma plat pena donc coussin dans matamele ki coussin na kilo donc bakota ki moi jalousie na tangi so ba visa na ngona minicho ocho mona visa wapi ya Dubai na so na visa ya Afrique du Sud Ken Piana akete parce que journaliste wana azo peser plus que ye tokotala na kaka tokotala na lobelo kote tokotala na botala na nani ebongo ya msu ndenge bobule Ken Piana zui visa te bosutuki boye avant jour andu le Ken Piana ye wana na kati ya Luanda olobani. Alors donc lelo na est pas héritier eza na bateau bazo peser ba journaliste o bazo peser bazo zo ba décision o bazo sala ke ba étouffer ba Ken Piana. Non, eza te na journaliste moko azo peser devant ba biso boete ezande Ken Piana er moko boye er batu ba ya sangana ngana boya ki koya na boya ki pena koya mais nazo ebisa yo ba surprise ezali aujourd'hui tu passes pas en angana nous passe pas en angeza déjà ba visé belé soki na ke na ambassade nazo informer même na ke na ambassade des États-Unis na minicho ba otela nga visa Amérique parce que na crédibilité déjà même na ke na ambassade na ke na maison Schengen net yo boso ke na ambassade emsota ya Brazil ba opi melo visa mais ngai soki na kata na maison Schengen ba opesa nga visa pour naza na crédibilité yo toke na ambassade ya Uganda crédibilité oyo zolobela ya voyage au salaki ya Afrique du Sud na ba saper crédibilité zolobela
ya Angola oyo kenda na ba musicien to oza na ba information to oza na ba information zela non zela ngana yo tozo swana te na plateau je suis pas là pour na défendre makambo oyo zoloba mais sauf que oza na ba information par rapport ya vie privée na ngai te. Alors continuez qu'on répondre ngai Ken Piana et Rosala bien Ken Piana est-ce que vous avez un message oyo ya relancer et pas ya héritier Wata par rapport ya non arrivé nao na Luanda? Merci beaucoup. On a un message à lancer par héritier. Héritier Tolanda ke pena bo ngai pena mutu o ya ko bungela héritier. Pour mouvement héritier ça mouvement na biso to kola na héritier comme ngako na préféraka héritier na ba voyage. Soki ezo senga mema batu msusu batu baleke belé nga préféra nga kutunatikala parce que ngai ngana héritier toza boy. Moni mutu azoye pa mutu pona intérêt eza bien te. En plus si biso toza de na ba niveau moko boye donc OK oko bangela souvent agité o Dubai yeyo yozo moko zo mona makambo. Afro décide yeyo o visa 3 mois tala dakati ya kazo bisa yo atoki oluka visa Burkina Faso ba ko pesa yo te menga Ken Piana ba visa zo pesa ma à l'aise yo zo banga ngate to sa biso Pacho RFI est-ce que ya solo yope soko kesenga visa ya Kenya ba ko pesa yo te ngala so ba visa ba Londres déjà na visa ba Londres na visa ya kenda Londres malembe papa OK mbango trop na visa ya Kenya na la visa ya Chine na visa Dubai ya Angola on a 5 visa ozwa kapé okenda to héritier nga okenda na sur visa héritier ko ta benga à partir des États-Unis abi na oh ndeni ni na liste e ba koti ba passeport consulat chez visa na partir passeport no visa mutaliboso il a dit ça na l'accepte no ka démonstration ya muke jour to kenda na jet Gabana ta na liste joka na liste Gabana soit visa te joka soit te ngam na soit visa Gabana yo la fandi kamera zo Gabana yo wala démonstration pas mal la ça ki bango héritier ko tu pas pesa nga passeport akangi passeport chez na poche mais comment veut dire que passeport côté ya joka ya Gabana bango ba zuite yo zui ngala bité to tam dans la planète la Max on se comprend to la Jupiter ça veut dire que dans la planète voilà il faut au quota il faut négocier pour faire la sikoyo on se comprend premier soin passeport on a fait quota dans l'ambassade il faut na talangote et ça on Ken Piana passeport on a fait quota a renforcer avec makambout et ça on yo on ça la biloko la ya ba Congo ya ba Congo ya kimankala kimankulu biloko ya ba Congo wala on pas ba giyanda OK so biloko no wala oyo monte ke mikolo yo o boaki sur chez l'essentiel de là yo comme ouliat yo monte comme la zema pour te sobenga papa obi que chez l'essentiel ouliat mais le pas tellement RFI Pacho RFI ozo convaincre ngate ozo kende à côté oza na ba visa okendaka Pacho moi j'ai voyagé trop Pacho RFI débat na biso eza yango te héritier Wata na Luanda et faire recherche de poule na Luanda est-ce que ozo mona climat nini yango eza kuna Luanda pona yo Luanda c'est chaud producteur Wata bet héritier Paul Kidul sénateur azali na producteur na produit Ranson tukuta na affrontement moko na ngolé avec des gars ba fois bachala et senga tribunal na Nzambe bima pas héritier mala sultan Pacho RFI costume méchant na côté pas pour te bloquer ma cambo qui azoka kanguya ou ya kota nango angola potere avec mabe mais refandi ma sacrifice tamola na miseti na Dakar ti kota Luanda il tiabi Pacho RFI na robo sono vila ngata kunzado tanga kima wandi mater ngam na bloquer ngayo kunzado ngo kenda o tenga na tika la na ndinga bitika ba shewa kota la bistoleka po to zaki na makambo to na air affrontement on se comprend et que tali makambo za pe na laksa bango de Moussa Liboso Gabana ya na copie ya mon ami Joël ya soyo abeta Pacifique moko wana na tikalo za la Pacifique pa o la rabie kimi Luka Gabana zo mona te Luka mon ami Joël mona te Gabana o olobara na mikona ngaki ye akenda rande ko sala comex na Luanda ye akenda inde ko kusomba biloko na Luanda mais yo mais Gabana no sa comex aina kopa sheki zengi ya so cameraman sola ngai Gabana basele
naebi gazo kima naebi gazo kima ayaki na copie ya Cheikh Zengi ayaki na Pacifique a Pacifique ayaki na mon ami Joël ba était na mon la soyo oke wata vena yema ouais ngala no se wata la podium joka la pointe le côté fait habillé Gabana Basende Kotiga na plateau bonjour bonjour ouais est-ce que makambo pacha zo biso concernant masolo ya Angola ya commerce okenda abiyo okenda osala commerce na Angola est-ce que ça solo commerce de so bon so pe na diamant teka na Angola na ko teka e bona la mandia mona la mandia na batuzo asimanga na homme d'affaires la journée c'est un homme d'affaires. Ouais, ndenga lokosa bongo. Comprenez, mesdames et messieurs, tous ça vraiment, tous ça à bandal. Donc, vous que ça l'occasion journée de la comment dirais-je, fête du travail. Tout ça a été au kuta na bande ko nyonso. Nde ba vandi binomo bo comprendre tout ça na Kitambo na veni Bandundu. Donc naza awa na Ken Piana, naza na Gabana Basende, naza na Pacho RFI mona muteketa. C'est-à-dire à faire voyage et indici plateau. Donc affaire à visa et donc ya rolobeza te Gabana Basele. Est-ce que Orukai ko contredire Pacho RFI par rapport à ba propos au Azoloba? D'abord le pour qu'on a ouais, Pacho RFI à lobby beaucoup de ça ba passeport bino nyonso et ya bino tout et choix ya yende ba accepta mutaliboso d'abord on a propos à nos kolobanini. Là quand il voyage au bet en Olympia to la série Angola, là Angola 4 fois. 4 voyage à héritier Angola c'est normal parce que c'est fort possible hein. Peut-être Angola a plus de 65 passeports 65 visas. Je pense à l'époque on a un visa mais c'est normal normal mais Angola trop les gabons. Ce sont mes frères. En fait, ça veut dire que je suis visa de ce ok déjà. On m'a dit Baomi Balé. Bateau tant la bandit n'a mis dans le banc doit comprendre bateau m'balé bateau tant on a la bandit TV bango mba soutenanga ya mo sa blague na so meto zonga bamba soutenanga mi so li boso na sa carrière nanga élégate to ngai na ye biso 4 na mishmima wa sembe ça veut j'approuve beaucoup du respect sur la bateau m'balé na 2004 et puis tant la bandit émissaire au teka na poto bangomi balen babani mama oyo oteka na poto mais sur internet nga est-ce combien kana ali ne kenyango mama notre émission liboso batu tout oh moni ba icône ba bandi ko émission mona ko ba communiquer ba na oteka ba CDO o soki Moscovitch bangone ba bandango ba mbale ba o avec banka à l'époque banka te ça émission to banda bafana to banda c'est ye pito pale ngade la yibi pito pale oh pito pale comme pito pale on ngade la teka comme ça émission na yeza ye voilà na teka ba CD tango ba TV comme mon système ba satellite na comprendre to gende nini biso chaîne zo l'extra na kin na coopérer la créer système robot to comme cette émission internet émission na TV na TV que internet dès qu'elle peut commencer à lelo to oh là ba noko ba vrai noko donc ce comme lelo to vandi to so solo na ya Angola ngai na pesa visa comme tout le monde et coïncide ba visa mususu limona ambassade ye chance des aki visa bimaki ye visa bimaki bingai joka to rater visa ba masa mususu mona fo ate ite tikino te to ko pa ki te attend ba bloquer biso je na kata ambassade je nini je kizengi ba peut-être je kizengi na ambassade mais ya gina nae mais ade me la talo ba teke nezo balaka comme ça on dirait que biso Gabana lo ba ke ngai Gabana to comme na Angola Gabana Basende Natuni. Qui sont ici là, dans le peuple royal. Ouais, non, ok. Bon, on a préféré Bissotou, Kassi. C'est là. Qui c'est là, Inango? Azarina, Galmoga, Isaïe Bozaza, Batutu. Il a fait. C'est là, Gabana, c'est là. C'est l'émission à faire. C'est l'émission à faire. C'est l'émission à faire. C'est l'émission à faire. À bloquer mon pendant 2 minutes. Vous en faites.
naozongela ken naozongela ken naozongela ken naozongela ken to évoluer to alors sur ce plateau excusez Gabana Basene nazopesa maluba siko na pesa maluba ezake pa ken piana et pas Pacho RFI Silsa anga ba mambo akisi na yazaka nango anga wanga na suye moko to sala mission bali bosa sala mission na ferry deuxième fois mission na ferry pour ngale ma to mission ferry ti ferry abandaka ngana zimo te ma pa biso na sala promotion ngai na yena mishmima ye ke Pacho ala akisi solo azambi lo mo maka awa so akwanzika ko so ga lobili ka mfa salama akangisa kama pendant 1 minute 30 secondes dans cette émission la faire malem Pacho tika biloko ye no mona boy quel peine yebi et le côté c'est là Pacho RFI oui il y avait beaucoup de gens il y avait Thierry Diao il y avait Michel c'est vrai qu'il est presque belé dans cette émission comme ça veut dire on le mettait moi si c'est émission la faire moi la fin na quoi na sur le téléphone so Gabana tu vois yagna mishmima pas longtemps na mishmima aïe faire bon dans cette émission faire OK il y a journaliste OK maman est-ce que l'émission il faut se filmer parce que il y avait on a créé ses voix na zolinga na bon tozolongwa na page mais na olinga quand même ken piana au confirmer non moi débat o isaimi a po epesi lumbe est-ce que Gabana Basele eloko azoloba azana raison par rapport à Bagal ou Ezaki na Pacho RFI soka gatemba mon corps et logo faut seulement est-ce que Pacho RFI makambo azoloba azana raison merci beaucoup le lot obeta moi mingi lisolo ya Angola baya bazo kende Angola babiso jour to kende kaka visa zate visa na mona nte na gatinda nga visa te wana na yebisa ki yo pona na gate o kaka voilà baya ba kende bonne chance biso pe to forcer ka ngai nde na sala ka surprise jour andule batu ba mona nga na ozawana ozo comprendre na sala ka surprise jour ya ndule batu ba komona nga na kozala wana ba migeniema bozela biso masana nga France Temai Héritier Lukaki ye pas akende na délégation mais Franck akima neka héritier na comprendre héritier c'est pelane mais ya akima héritier bon mais barati. Merci. Sur ce plateau, comme je vous l'avais dit, très chers internautes, nous recevons sur ce plateau Pacho RFI, Mwana Muteketa, Mwana Mouvaler, Tozana Gabana Basele, Obinono Soboebi, Ndenzawana Ndekakolobi, Gabana Basele, Sije Tozaki Nango Liboso, bêtises na internet et comitro, buzz yangonde base ya internet, injure yangonde base ya internet, to oko lobanini. Et Laura Bossona Bino d'abord merci Penza likama bezo likama internet faut le ming internet pour comprendre les bêtises on est zolé que là lelo nga commencer un passeport d'ici là comme un opérateur culturel na ndenge ma ya kina mo manager na artiste pour usala kopo baby kopo komi tellement zaleleki moi la journée ça bimi boye asukol mon côté à des toilettes asukoli maboko na robinet maman asi micro même micro na osima ko bébé parce que qui journaliste ya batu to komi trop journaliste déontologie so respecté pourquoi parce que nzaleleki okepa we rolobi héritier finga kiyo okepa héritier vient na we ranson la finga kiyo en fait na we na héritier to yebate ba mo kutu akipana raté ba mo finga na raté ebi ko on a bien moutons défendre bien musique à Congo héritier on avait que le roi de la forêt yo on avait que voilà là j'ai le temps de parler avec héritier en âme et conscience national le roi de la forêt en âme et conscience national il n'a fallu pour en âme et conscience et ça ba entourage d'amour ba tabanzala ba comme le ba journée sa banzala moi journée sa mon Congo ba ebi eta olega peut-être dit tout attends le monde a pissé mbote mais na internet ba on a ba succès pour le course l'équipe et ça n'a pas passé. La plupart des gens ne savent pas succès dans internet. Ça va peut-être faire un tour bon, tu as 20 tours, tu as 100 tours.
ata mutu moto peut-être ça mon famille oncle na bango moko boye ebe mon na bango na benga grand journal beta aba oh junior et ça maman na yo na koya tu vois awa journée internet nzale l'équipe ba ko bala bala on mona jeune moko na yo jeune mona mona pembe journée c'est un journal ça combien journée il y a pratiquement 4 mois je pense 4 mois je pense ah tiens mikolo banga na besoin na mbayo na tuni o manga po na besoin tout sur ma musique nini musique ba fali ya ba fere ya ba fila la tout bon obi fait jalo bomenga abi jamais menga nan de be fait jalo menga ata député la tout obi fait brazos azan en portugais jusqu'on est obi fait brazos te jalo bomenga te obi ka fait le tumba so tuni obi fait rocher nan o tabule on a ebi donc ça dit on mona mutu a ça la chronique musicale ma yebi na yema ma musique te ba pato ba te vers site internet lelo sentiment na ye kaka atina mutu ne achat na ye ko cadre de l'heure c'est très important lelo ngo moni musamse sur la valeur te jeune moko a 20 ans ali maman a 60 ans na poto vous comprenez. Ça dit, bah, quand c'est internet, moutoumora vanika, boabi, que moi, ça n'a rien à faire. À Benguié, déjà, on a le baga, boye, yegola, on a le baga, comme journaliste. Journaliste, c'est sans déontologie. Franchement, si je oppose un lélo, mbalali bosso, que je ne sais pas, il y a internet, à tout le monde, si j'abouille. Vraiment, c'est donc on est. Africa Info. Ils ont bien Afrique, ils ont ma site Afrique. Si tu es, faut te donner un peu mon site. Ils ont ma compte YouTube. Il y a une chaîne YouTube. Tout le message sur la chaîne YouTube. Tout le monde va site. Si tu as raté, si tu as bien repris l'information, il faut line. Merci. Gabana Bassene, pour to Sidisa, to pesa sens, to pesa sens na émission. Lelo Togolo Banini. Que faire pour sortir maintenant na eloko? Parce que entre journalistes Kofingana, entre journalistes Bitumba, Togo sala nini po to si samalo biloko wana zo bana pembeni fo lo bango pe na micro wala privé wala kati na commission peso beloge pomba liboso na mona yo mabuzo solo la tamzo mona pe kika to pesa mbote te maman appelle félicitation bato la journée internet fo za boye ba comprendre que internet eza TV na sa chaîne YouTube na lelo na 5 bo soutenir pe ngai na sali na lo yambo na kata baba go chaîne YouTube ba futa la poto te ngana sala lo yambo na kin na marbi et le besoin d'aller fort recyclage patron et la chaîne YouTube avant zo amutu na kata site na ye il faut aille battre bénéfice kata ata 2% pas mapoya ajouter peut-être ata 48% tout ça me semble bien parce que buzo beleki trop au moins mutu mo ata sumine nyakuna ba filmer na zo sumbati na YouTube pour ne pas de le vie lelo vérité la TVA susté ngane na koma mtu héritier na koma mtu fali na koma mtu wera na koma ni soki na rankin na fali donc faire dans l'excité to sona na rankin faire donc fali dans l'excité sona rien na héritier donc prenons par exemple Robin dans l'excité le on a photo le cadeau changer ba patron ba site patron il y a un patron site na donc ba patron ba site na c'est déjà appel les ont lancé par Gabana oui yango penazo chez Frank Stemai ah ok alors Frank Stemai mon ami au salib na choix bien au moni journaliste de Robin un journaliste ayeyo dans la masse on ken penayeyo asa yo ki déjà des abeken faut de ba jabe ko ba travailler ko bango na mono peut-être stoppera Ken Piana, nous sommes presque à la fin. Bon, moi, bah, merci, Nabato, Nyon Sobalandi Biso. Et puis, pour chuter, na habité Sokoko conclure, on dernier par rapport à l'émission, pour te passer au sens, pour te lever, bah, si j'ai belé, ben, tout, kenango, gauche, droite, et puis, si vraiment sens, dernier message, Nabato, Nyon Sobalanda, Rolanda Biso. Et puis, moi, bah, remerciement, comme à l'accoutumée. Merci beaucoup. Non, félicité, premièrement, Frank Stemai, une initiative, il y a Africa Info. Africa Info, lelo soki Africa Info eza boye mutu oyo asala démarrage ya Africa Info ezalaka nga Ken Piana na habite soko yebi yango démarrage ya Africa Info pour Africa Info ezwa décollage eza Ken Piana ndasala démarrage na sens nini na sens que ngai nde na yosaka Frank na bi oyo eza bon na biso bon na yo eza neti bon na nga tikela ngai nasala démarrage ba vidéo nanu ya ebandeli lelo ndenge Africa Info na moni pe
bato baotala yango ebele boye eza mpe parmi ba YouTube eza na ampleur nga ezosalanga plaisir parce que naza parmi bato oyo ya liboso neti baozaka champagne ya eloko oyo donc France Temai continue kaka boye zala na bayaya très bien na remercier Adel Djoko Bagou Danger Adel Djoko Bagou Danger na pesi mbote to na venanga Jimmy Belaou moi Miradjabou le tout puissant moi Miradjabou na pesi venanga choisi matata bambote venanga Gauthier Mascotte Richard Amelel international Carlos Kabas le plus noble baba congolais Angèle Moussoïl Makizembe grande sœur azalai na kini mais bon retour à Londres donc merci Ken Piana et Pacho RFI pour clore l'émission dernière nalingi vraiment ozonga na état moko donc nakoloba oh ya yo normal ou ana vraiment pour na moneti ozaki vraiment énervé donc lancer dernier message et puis au dédié moi bateau ba soutenir rayo OK na pesi mbote na basa kitoko ya poto vous êtes belé vous soutenir beso nga za moi soutenir responsable papa je suis responsable na pesi bango merci parce que bango ni ba tchaka biso musugusugu fort surtout le même mission mais pas yo vraiment faut changer tout ça me fait un peu bien c'est la télévision ou à Monique lui mabe balimbisa mais isa musa to sala poto la vérité parce que l'internet on parle de la vérité poto bon ça musa parce que musa comme kufa il y a des bêtises dans internet tout ça crée un peu de polémiques mais la pesi merci beaucoup na bandeko soutenir biso Willy Sionga Biveonga les propriétaires na pesi merci Mireille Konde Caviar vraiment c'est JJ Arnold King George na Londres on a pesi vinanga Aimé Salo Sita Moussampai Jenny Play na London Angèle Diasuka motema ya président Jalma Santos en direct de Switzerland le play de celui de Genève on doit monter belé la play à Genève pour soutenir pas RFI na bino ba soutenir pe site nanga banka au puis ba ko komilanga pour ba conseil ba benga pour to tonga musala plus 243 89 53 48 057 maman Angèle Moulanga na États-Unis ma présidente en tout cas bambote belé bijou Mouleba. Thank you. Merci Pacho RFI. Tous aussi sa émission na Gabana Basele, Gabana Baseni. Dernier mot et puis moi ba remerciement na ba OP ba soutenir rayo. Na 5 merci parce que les prévu dans les cas à peine quand nous avons moni bossala. De ba introduire merci mais ba je ne sais pas faut vous rebeller. Hein attaque biso l'homme soupe to na ngopete. To sali pe trop hein le loge ba 13 ans mais ngo ba teke no tokoki. Et peu l'homme soupe pas on va apprendre peu. Mais mi quand na ba patron ba site internet franchement tout ce qui est recyclage, faux recyclage, Moussalo et baby tellement nzaleleki pour la likola ba ya ba intérêt ya kolga visa ba poto, kolga visa ba ya ba monde entier 5 photos da bata batu fotika et là non c'est pas même le pourquoi on a préféré non c'est pas qu'on travailler na héritier alobanin ya mano mutu même si on da fini afinga ngai alobanin mabena ngai mais ngai licencié kake o lobelanga ta 2 minutes ata 2 minutes à pamba merci ba remerciement na sengi merci na conseil oyo na zoki na ba musicien nga conseil ba musicien par le roi de fort à lobby ça les foros à l'impartial ça les journalistes oh le kota ba répéter ba mission tout et pas hérité et au moins on hérité au moins ngala wera au moins ngala Kofi au moins ngala Jibe au moins Jibe lingangate au moins ngala Kofi au moins ngala Fabregas au moins ngala Ferré na mutabatu tout mende tout ça les fonds nzala ndesila a kopo beba nzala leki le koso leki puis journaliste être que no utika toilette au second en bodo simi micro ngala aussi mba yo posimi ngo la 5 merci Bamote Belé dans les boss Garcia Makumbi donc à l'hôtel Angola merci les boss Alex Foumou bato na boire faut quand comme na boire ba pour balanda rayo Alex Foumou hymne national merci na Bijou Mbongo Matos papa ya Ezras Diamant depuis na comptoir Suleiman Eroda après na mbote na boss masanga boss nani masanga Kolosito Frank Steman boss oh masanga boss masanga il est boss Frank Stemai yo ebineto ko chakana pesi merci Bambote Belé na yo moko
Président Reagan. Président Reagan, oyo président. Oui. Boss na yo, mutu muzuzu yo mo président. Kombo na ngai président Reagan. Donc aux appels na bateau oyo ibi papa. Mama. Mais à moi na muké. Président président parlement président bino tout président président bino. N'est-ce pas? Merci, c'était bien là Gabana Bassende. C'était bien là Gabana Bassende bana poto. Numéro contact na ngazali 00243 99 021 44 fois 00243 99 21 44 fois. Merci beaucoup Aziz Akonga Kitoko. Merci mesdames et messieurs, binomo bolandi ba intervention ya bandeko binomo bunono so bolandaka, c'est-à-dire que Pacho RFI mona muteketa Gabana Bassele et puis Ken Piana. Là déjà pour na aussi ça tous pesa bongo ba merci lisusu na José Basaki la japonaise, merci na la lumière de Genève, la lumière de Genève, Mère Caro Ndeka Masolo Ezalaka, sans oublier Mère Lydia l'original, l'ennemi de la marque chinoise, Mère Lydia toujours original, et pourquoi pas à celui qu'on appelle Calibo Stable depuis Angola, n'a que ba move tout na Angola vraiment yom tozo simba masolo ana Calibo Stable. Et puis merci na Arline Munzila, tata Mosi Yabana, pourquoi pas à Ornella Munzila depuis Paris, sans oublier centralisation de Paris, la maman de merci à centralisation de Paris. Que cherchez-vous? Un contact? Une adresse? Cherchez-vous des renseignements sur une société en RDC? Ne cherchez plus, trouvez. Pageclair.com, le répertoire d'entreprises le plus puissant de la RDC et le partenaire qualifié pour tous les acteurs économiques ambitieux. Pageclair.com offre un pack complet de services pour seulement $50 le mois, comprenant un mini site web, une campagne SMS mailing, une campagne d'e-mailing, un espace de publicité sur un site visité par 80 000 personnes par mois, bilingue, facile, rapide, complet. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.pageclair.com/fac. 081 999 11 22. 081 999 11 22. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura.